B-boy. Yo landi procédé. Koye baba na bon mutu déjà zo zonga rien jamais na koye baye. Et jamais na koye na TV na boaka yi. Ensuite on t'a biso leki na baba de l'école. Donc bateau tout bazo boaka bango pe baba complice na makambo ba osala. On se comprend. Donc big boy wana zo big boy ko côté la moto c'est Léo. Tina iba kombo wana ti. Na bi barin ngala bi kabaka bati. Barin ndi na monde. Donc côté la moto côté li mwana mobali papa ya batu c'est Léo. Soka salaki mabe. Donc ngaki to bango te. Pour lelo bakangi yango mona zo dénoncer bata bongo ba kotika bango te. Pourtant na moni pe na groupe, baza groupe ba PD, groupe ba lesbienne. Trop de bato sima na quoi pour wana. Bo bebi se libiso bana déjà, bo pesi ki sasa etengami. Ba ebele ba ndefu ba favori, ba nini bo tout ça, ba koma ba mama. Siko toujours ba te ba musu ba kofi na kati ya likofi, ya général Ganyama. Ba musu ba tikala ki ba PD donc mi ba yanke to tikali muke. Le souboye, le souka ba yanke to tikala ki muke bo mo zo bango barin. Mais pourquoi pas ba PD na ba lesbienne no baza na ba balabala bo zo bango pe barin? Azwaka ba basket nyonso na bilamba nyonso na tingaka na la gomme. Na roki wanga na te mais na sala ki yango so na sala ki yango bongo eza parce que finga ga fali. E bandi siko te tant concert ici la goka yete ba boma e golo na masina. Donc ba tout cas ya ba rien. Donc ce to bandi olandela ngope to ke na bango musika po ba to yeba muto otinda bango. On comprend? Pour les lobes, on a comprendre que jeune fille on a makelele yé pas à la cop pour donc y a mon balana jeune fille on makelele ya fani a balana na butu di balana na ya Macron yé pas à la azarape na cop pour des andenge ya bato balinko sala musalati ko kosa kaka so bana mkitu ko ya te tout ça motola oui ra sa classement na ya bino première yé deuxième. Pourquoi pas papa chéri ba écouter le matin ba lobake? Pourquoi vous êtes sur deuxième? C'est que ils a eu na fond du cœur na bon on peut ba ebi ba sincère. Mais o ya Monique oui raison na kakao na délapé. Justement petit porte. Ay yonde ni osala ki liste on ande ni donc faut ba on peut ba luka liste na bon. Mais ba kende luka ye po ba sola ni marambwana. Kwa za mukolo ebi ni asala ki. Batu ba yate obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation à ardoise, mais avec divers. Bah, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Mobokoliaïs. Grand menuisier. Bah, invitation en carton. N'a pas follow l'ango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a ta mabé. Maison divers. À Bossali Binoté. À Tcheli Binoté promotion. Angolais à Pamba. Maison divers. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolis solo. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez sur votre chaîne Congo et c'est officiel plus télévision qui veut dire Keo TV, une chaîne qui vous donne des actualités à tout moment que vous voulez avoir des informations. Chaîne EP Sarabino, information, to et akapena pona et actualiser bino à tout moment que bolinga boza la actualité. Et Zaka Congo et c'est officiel plus. Un grand merci à toute l'équipe technique qui m'accompagne aujourd'hui, notamment à Berliv Ngamete, Ngamentu, c'est à Beba, c'est à Pola. Pourquoi pas à Armel Wombo, Misapika Aboye, Jean-Sil Wonda, clin d'œil à toi. Pourquoi pas à Wachiba, Sunamonia Zawana, Barbie la poupée, je te salue, les lobena Bambote, on a fait foutre lango. Et pourquoi pas général manager Clovis Fimpa, Motema ya Mama Doris Fimpa. Bambote na bino yango wana belé bo ya mbango pena mbote ya suka vana banda na lingakeza la mingi maya tomo de sel griffe congolais oyo tokola tango na loma et surtout nazo ya mbamuta bilamba madeso bana yanga ya palais je sais pas soit ko ça j'entré na ye madeso bana no linga pena berlive ngameto bandozo madeso bana banana se ti o memaeli kolo na oge voice mo batubaki bana bare
Oui, par rapport à la Renaissance. Renaissance. Bomba moi rien pour Yobiga. Donc c'est que Batama la palais. Donc Yobiga Kamaramune Kendaka. Pourquoi les canaux bouillent? Ah ouais, merci. À part ça. Ah. Yobiga, il y a chaud. Moto. Moto. Yolote. T'es loyal à la souka. Biso to anyoso. To pelisi moto. Biso moto boguela ngomai. Allez, ibomani. Nasi qui répond à Batawata. Qui état-major. État-major, il y a la team Wata. La fouine, on a petit cas comme mangana mambaba na miki. Papa mon colo boy on a kangi veste na boy. Tani na lati. L'harmonie des couleurs ça se passe à la tête. Donc tant mon colo la tiboy ko bete la ngaba na moko mikete pour bazan moto. Mondo tsarabu bango ba na boy. Faut ba fantisa kimia nanu ba ko ba responsable ba ko tsabasi na bandaku ba ko na bana ba ko tika na ba école donc wana ndi to évoluer na ba maramususu. Donc aussi longtemps bazana nga batu ya boîte ya na tongo ali moi fufu donc mwana mobala zolamba donc biso ozana temps olandela no batu abonguti. Donc faut ba se mesurer na ba oyo baza na jar na ba. Biba oyela loso ebi. Te made swaliki. Po yaza lokola so sa batu. Kasi ba sangisa ngoti. Eloko ya te. Po balianga. Eloko ya te. Ba yana ba loso ba okutanga ba. Avato kota pena sirisha ba boyo na makambo bilamba. Balubige bango balataka ba veste ba blouson ya 5 000 €. Ils ont la kazaka. Il y a des kazaka, il y a des costumes, il y a des vestes. Différence entre kazaka na veste. Kazaka est sous rapport à sentinelle. Mututu akoloba na ye lelo kisasa mututu akoma na une prêtre mututu akoma na une doki mututu akoma ne ba règles zo ndeni akoma nini mututu akoma king mututu akoma queen mututu diva musu moteki barin queen musu mutatinda ba zo biso barin je comprends donc ndoko ngo tuzo ebate double message abatu tuzo ebate où allons-nous donc nous allons vers l'avenir ou nous allons vers Nzadi tuzo ebate. Donc nous allons vers l'avenir ou nous allons vers Nzadi. Donc donc mututu libre d'expression baba pe baroma roloba. Donc baba pe baroma roloba donc bitumba baba oyo yebi baloba. Ah to comment mona te tozo mona pe baba o sauter baba pe ba pensionnaire na likamoko bo. Mais na ba yolo ba bike oh muta mukuso pe roloba pe na miso ba pe créer pe makam. Mais ba tiki pa lobby. Donc rapidement, on a la première question c'est par rapport à la distribution de bino to landa yi lobby procès lobby yi jour à procès to landi to moni bazobo to la nani b-boy à côté là c'est le scrum na ndaku abia zoaye ba basket nyonso atika na lipapa abi asala à côté là epo amankaka fali pupa aboya king yangwana salaki bongo akoki pe lisuko kote la ye makoma omona ende kona bango azana ya warrior ya watika okolo bani si akamwa tant on a ibisaka bino vérité ba pakola vérité maquillage te omoni tant on te ba ko sala ba choix même na basi pe zalaka moi si mususu azapo na ga to suka ga na bar to silani pe ga na bar moi si mususu azaba ko memayi na palin ba commissaire pe maire à palin. Donc bana gisasa ba mama na ba papa ba yoka makambo soki big nani comment mona ona b-boy yo landi procès te ko yeba bana bongo mutu déjà zo zonga rien jamais na ko yeba yi et jamais na ko ya na TV na boaka yi on sinon ta biso leki na baba de l'école donc bateau tout bazo boaka bango pe ba complice na makambo ba osala on se comprend donc big boy wana zo big boy ko côté la mutu c'est léo te na yeba kombo wana ti nabi barin ngala bi kabakabati barin ndi na monde donc kota la muta côté li mwana mobali papa ya batu c'est le soka salaki mabe donc ngaki to bango te pour lelo bakangi yango mona zo dénoncer bata bongo bakotika bango te pourtant ba na moni pe na groupe baza groupe ba PD groupe ba lesbienne trop de bato sima na ko pour wana bo baby c'est biso bana déjà bo pesi ki sasa etengami ba ebele ba ndefu ba favori ba nini bo tout ça ba koma ba mama siko toujours ba te ba musu ba kofi na kati ya likofi ya général Ganyama ba musu ba tikala ki ba pede donc mi ba yanke to tikali muke lelo suboye lisuka ba yanke to tikala ki muke bo mo zo bango ba rien mais pourquoi pas ba pede na ba lesbienne ba zana ba balabala bo zo bango pe ba rien encore ba ndeko na bango ba wakiki yango moni ekinde bongo siko mais bandi siko tant concert ici la quoi était ba boma egolo na masina
donc en tout cas ya ba rien donc ce to bandi olandela ngo pe to ke na bango musika po ba to yeba muto otinda bango on comprend pour les loper na yo comprendre bien que jeune fille wana ya makelele ye pas zakara cop donc yo mona balana kana jeune nini jeune fille wa makelele ya fani a balaka na butu libala na ya Macron ye pas à zarape na cop wana des ndenge ya bato balingi ko sala musala ti ko kosa kaka bango ba queen bango ba diva bango ba poupée Barbie donc bango nyonso kaka to sani bango ba awa donc to sani ki sasa mutu to tombogi na ndenge na yedo comprenez que nous sommes en direct avec ma desobana poupée Barbie na pisi mbote puis arachi basu ba moti na yango wana bato quartier latin basiliki Weranson a sali liste ya tche bangote normalement bango fallait bazala ba premier premier na ndenge ya kisasa to umeli trop na mboka o kisasa opena to umeli ba concert wana tango e bandaka pena to zalaka pena na ba âge moko te to ya osolo mais lelo encore to kolina histoire ngo ya mo to zuzu atteint ko expliquer moto lo Weranson aza papa mobimba Vera Mbope aza papa mobimba papa chéri pe aza papa mobimba Ferregola pe a papa mobimba donc babiso te wa maman mobimba donc ndenge ya ko memela pena li solo ngo ba mama chala mwana pe bazalaka ba maman mobimba on comprend yo lingi ba mama trop mama mbili ape a maman mobimba on comprend hein ça lui bien ndenge na koti ba maman na histoire ngo na sepel na mambilia na machala merci ba maman oyo tunaki dana solini na bango donc li solo wana tango ba zo sala classement na bango biso bana miketo ko ya te tout ça moto la wira au sa classement na ya bino première yé deuxième yé pourquoi pas bato papa chéri ba ko télématé ba lobake pourquoi vous biso deuxième c'est que isa euti na fond du cœur na bango mo pe ba ebi ba sincère mais oya monique wira za na ekaka na de la paix justement beti porte ayonde ni osalaki liste wana ndeni donc faut bango pe ba luka liste na bango ba kende luka ye po ba sola ni makambo wana par exemple mukolo ayebini na salaki muto akora po ete pilote asokola maboko pona evidati bino obanga landry japonais te so azongeli te landry aza collègue na ngai landry to ali kamuna ete donc landry azalaka na sika ya pasi ngai na zwa ta ya kotia na mabondeli malgré nga na banga place wana prison na yebaka te ndeni ya kokota ta uzande ko nga na koya na ngati landry japonais azalaki na prison azalaka na ta ya pasi esika ya pasi nga na tia na mabondeli na sambelaka pona ye donc ti le pe musana ezoki na ngo bien donc ye na pesa yi courage courage à se rattraper na bilembi ya rataki donc ma desobana l'idée la coste akandeli bandeko no mususu ba saper abike partout ba kutana ba obunda notamment le roi léopard de la SAP oya musée ya musée kindingo soki faut olobelo moko pona ya na bino Didier Lacoste abomela bango moto po ba ndeko na yo le roi yo ba saper boy ba japonais ba saper te la sapologie n'est pas la flatterie on comprend la sapologie c'est l'état d'esprit né dans la tiboué na qui en assemblée et puis combien de ministres ba banga to combien de députés ba masalité ka né na tiboué on comprend pour ba na idéologie muké donc la ministre idéologie muké idéologie rosa no mayele na biki mena kati makambo bilambo mayele ti ngana zo ba cours accéléré papa wemba et puis combien na c'est moyo baba na opesa nga cours ndeno sisi na cours antique oye su ba peso cours accéléré ya mambo bilamba donc mutu na ngeko pété na lingaki na bela ta liboma poka na yeba mambo lelo ko kangela oyo ko kangeli ya kondo na kondo ko wana na benga ba japonais na ba koma ba saperté mais justement pe mukolo pe ya buzoba yet libela libumo ya VDD na Taiwan ko bundaka na bana wana aza papa banati donc faut ba bisaka afonga na yaka na bisaka ya koki bilo musu bon faire be batutu na ba internet ba sala ba mbongo pona ko finga fe y compris na ba Sankara yo mona Sankara ya dénonça abina finga batu na vie ba kipanga mais faire rigola pourquoi pas kipanga te abimamba moi imbécile mba moko to banaliser Sankara de coup imbécile abima imbécile mba moko to banaliser
tozofinga mutu occupé uti ye parfois landa tango lo ba wenge yo monte ke wenge baninga bayaka na ba 12 malais faire ko la 12 malais ba musu ba bima ba maîtresse ba musu ba maestro ba musu ba ya bima kana yi komoni ba no bingi vraiment ya le pango nini ya mbongo nini ya musique nini vraiment ya Cherokee c'est ça qui vraiment na ndenge na ta ya deuxième république ndé on pour mikolo na moni na Cherokee mais la bien les cas bango surtout na mbongo na wenge yo e bien ngote bandoki na butu ba na lara ma na moyi bo azata na lipapa bienté bon do mona po yo tango lo ba lara e mona na ba matériel mapangu ba mambo belé mam no sola o ba kolo bazali o ba yebi histoire ya yolo ba yebi histoire ba musique o ba yebi donc na éviter so na zolo mama be ba mpaka bazana ba yebi ba na yolo ya lelote comme on a mutu autambo na Cherokee ma obude muta Ferrari to be ngondoki faut qu'il ne pas pasteur Moïse bon ça défini par rapport à bloc wana bon eza bien matériel te au mon appel j'en suis bonda bo talibo lich na bien au sentir muta a dégager fraîcheur au coup si junior mala ils sont mon te jo aza simple mais ana balar na ego on comprend au coup tani pena ya ba griffe au tali pena mais jo te ana balar na pour elax sarat au monde ndoza au pema bien mais ce que tant qu'un piano zagina qui ça soit sur la chimboki ngana to bana se côtoyer penate jeune garçon bo solo na epena bana donc sur la chimboki lo bombe tala bana di tambo na basaba mai wana banini tout ça donc na bana se côtoyer na été vraiment pour na non mon gars Nicolas ba ki ketso ya balinga so ki ni RTGT te ngai RTGT ngam na bandila ki TV na ngala bandi TV na ba TV en cookie lo la nzoto robin vous comprenez lo nzoto nani ya nani onde una biso bodino donc na bandi na ba TV en cookie logola nde ona biso nani ya mwela onani mise onani akamwa na ba so andundu so anani bodino vous comprenez mais le TV à plasma ya ba petit ba sundukeli TV na temps à plasma nana aleka na radio na ndenge tozaka on a appelé sa message na radio ba changer fréquence plus bazu ba retenir fréquence et belé ba leka TKM tiens yo leka tala ata to leka ni to ebani on m'a ba je ba sala on a sauter so ba nombre te ba ko kanga petit pe on moni mieux vaut que la qualité que la quantité ouais ba on ba roza ebele mais so nga na telemi boy ba bi ka telemi ba mona nga wemba ba banga na bonga donc on a force à rater pour na mambo bilama na kata papier donc na bonga ya yokuna ba bundisa ba beto ba bengana ba betanga pour na ferry na kumuga ya ferry pour bango bando boya nga na ondima donc yango kenda bonga dans le kumuga ya ferry nga le na sala nga bango pe ba ya ba pusana ferry ka bando boya ferry ka barate ferry ani bolelo ba ya ba ko mo yembe la ferry ba bazola na banda kuna ba otanda ba grand ferry na ebite pene ba sokolela biso ta ba kaleson biso bato bakolonda mais to dossier ka po bana bato boye congé donc kuna ba sakana raté yo zala l'aise domestique azar sokolela bino bilamba ba kabela bino mbongo bo abata matolo ti ba ke ko boaka na ba criminel likolo dans le koso kaka banani ba boaki ba kwa kina ba criminel likolo le koso ça comprend le koso kaka ko bané ba le koso kaka yo biga na biso sap n'est pas la flatterie pona zelo ko pa na ofona ya to solo là ouais na epena na scanten roba vekes na epena na scanten bourdonnement na ena soli ndo la venga mikanda ngapena la ve kora mikora koza on comprend na ndenge ya banka ezateke na ndenge kena pona babi luonda non ngaiti ba agence les gars nzangona kebo ici là mais yo pozala na léopard de la ça pour sala no pega bongo penga na kotsa na couleur na léopard et lo alboso na kotsa couleur pour bon so moni bon mona ka balata ka blanco negro pour couleur bien été les mabouy ils ont bon temps na ba séjour donc il y a bon nzoto et il y a bon venant nzoto ngasko na kotsa discipline pour ngai na koma donc ba benganga sénateur à vie donc na fa na na motala bon kaka bande ko nyoso tuba to moni be keko kuna éviter watanabi utali bango te eke kona tika ki banana tangu na tika ko kende fikine eke kona tika ki banda tangu na banda ko fikine oyoke eke ko makamba lobi pona papa Hervé
te bango mpe bayaki basenga nga na fongolaki porte ntango stade awa nayebaki ke baoya kosenga bayaki nde retard bana bandal bazwaki mpe oyokai bana bandal bazwaki bana bandal le monde est à nous mabele bazwaki mpe eloko bazwaki bazwa bamérite bango sikota bayoki baninga mpe bazwi esali bango mwa de bako moya sikota baye boye wana nga mpe nakangi porte na nga bi te moto azwa esu te kilokoso na bino esili nga mo mwana ndako je mets close. Ok, une dernière question va to kabwana na yo po bandeko ba ebele yango nde mema biso tina suka. Ils a affaire héritier Watanabe. Héritier Watanabe et puis Ferregola. Baza famille moko mais les loto moni ba kabwani. Ba flèche ils a de part et d'autre. Baza aussi flèche. Te flèche flèche te. Biso pena flèche te bango fe wasaka mambo biso sali metangu basaka mambo biso sali tali otala état major te awa abi bien que ils ont le logo moko te au faire au sala la musique au héritier au sala moti plein plein abeta stade de Mathieu planétaire plein il y a planétaire hein bon on peut tonda na lila le 17h ma misu na lila ma misu tambolinga na bi ba seki biso mingi viazu chevi viazu boy yo na li bandino wana ofinga zongi oyeve chevi yo che Natali boy Natali na sol na baya dada mundo si na fandi da ba master panza na fanda pena Natali soki mpaka omonde ya mpaka ya sugo omonde bakima le vrai mpaka ibima po ba mpaka ba ko mari ba paquet paka na pakete paka na moto on comprend kimpaka yana ba pakete yana ba mabandite ya buzoba kimpaka yana moto omole lo ya mpaka ye koko sage les vieux sages na pesi on comprend donc kimpaka ça na ngote ke ndenge bona bo flatter donc et mon ani déjà ba aveugle ba moni ba lobby ba koka ba telemi senga yaya lakisa yo sekeli sanyo yaya eza sanya yaya keba na pilipili baliaka na sanya papa te ya mukolo te olie pilipili na sanya yaya olia pilipili on comprend donc eza babilo moko boyo pena biso tango to fandi na kolinga te na pesa mpema na nga boye na ba jara ba question na batu wana ou bazaka dimi na âge na musique na mbongo na relation bo comprendre te nga na fanda na kenda te nga za to be bato ba posa koza be posa na tambola na ka posa mais non mona kisinjo affaire Christine lelo ko mo cheke mutaleki fali pupa zate aleki fere musika azoloba zoyemba babibi okoloba nini bibi de ba sente bibi ana zemi yo yemba yo yembele bibi ana zemi afanda pale elo ni okoloba pona ya kisinjo moni mwana mobali wana mwana mwasi mwana mobali pusa na pemena mi ya aza PD nani PD njo aza PD Kisinjo a PD. Puis Kisinjo a PD. À cause ça abino. Ngana yebi bien. PD. Christine. Tara abe mukolo tabula embaye. Tala, il s'assoit de moi makamu ya PD. C'est un PD ambila donc na évité qui PD à bongo. Eh ba rêve na e. PD na PD ba se trahir na raté. Vous comprenez? Un PD qui ne dénonce pas avec ses PD, donc c'est un mariage, c'est une association de PD. C'est un PD. On va apprendre qui c'est un PD. Bana poto bo fongola miss bo tala qui sinjora. Bato bazalana ye bo memaye na ba douche bo landila c'est un PD. Ke bana ba chirurgie. Qui sinjora c'est la chirurgie. C'est un PD. Kisinjora c'est un PD. Maman Daïda. C'est un PD. Bon on a oloba nini tango ya komi ko kenda oloba makambo ya des hommes. Chris plutôt. Hein? C'est un PD.
bato pena balandelaka ye soki pena aza pena mutu aza mwana banzambe bamema ye na ir noir yebi différence ya pede na lesbienne esukaka wapi so baki kosuba ekomi na ir noir moko asalaki adendaki akopa abina lo amaiken moko so azalaki anobaka lo ayaya omoi akomoto homme oto femme omoi nde bakabwanaka ekabwanaka wana mutu na mutu azwi conscience na ye siko nga batolo bamambakisi njoka akota koteni njoka sikoyo nga sikoyo naye komona ngo namona ngo na bara oyo ya barumbu na bara nini na bara oyo ya barumbu bara barumbu mosolo namona ngo na mosolo ba pede njoka atelemi ba kama moko azalaki wana mizoze atelemi mpe na bandi okende ba kama wana babima alo aye moto gashi ngai bekoma na kati biso totala pede na lesbienne baki kosuba tokoyeba bango bakozonga bato ebike njoka akotani kuna place bayaya akota place bayaya donc place na komona nga moko pena na bia azaka nde pede akosaka bato lesbienne nzoka azaka pede donc c'est tout à fait normal un PD ne peut pas trahir leur sœur PD donc ils en ont makambo donc moi de chez biso bano simbata ya boba pesa donc to moni azo senga soutien to biso soutien ni to pesa yo ta yo na orchestre ezati ba danseuse ba kangisi ba soutien mais ya njo rezo ko kaka soutien ya njo raté to bino PD njo le biso donc a PD mo ka umeli fala sa jubilé passa jubilé wana njo ki pede na ezu pena temps ezu ka kanela bato te ngai omonga ba jona banda ba jona shinga ba ya gati so tali face na ngo comprendre pena que o molokai nga ba je ala gati shinga nga sa judo 3 ans na fanda kana tapis ya judo na bash mais na biga mouvement moko na comment nga beta ra goshima be atwande ninga so na zongeli pena na ko sepelisa ka stade na mambaji ndoza na osala jido mo kangaka mouvement kangaka moko na zo peta travaillant fort donc kolokis njo ya azwara rai gauche na bimsae na tsae Paul tokenai na bandenge to wela nga pe na ozilika bunga punga linga ba simba feriti nga ba betanga ka pona fer na waba RTGA ba kisejo ba betaka pena pona fer te banjora te e banani ba fifi ba te wana association de malfaiteurs basangana ba ebele omo vio makambo na monaka eza même makambo faire rigola monaka na musique yo mote na komona nga l'aise na vana na ngai chambre na nga kitoko moto akoya koyetela nga makele la zate après la fête la vie continue après l'indépendance les gars avant l'indépendance déjà tout comme la suite émission pour na lelo rapidement dernier mot na émission puis ba dédicace na ouais rapidement dernier mot na ngai chaîne pena rolandela ngai za awa donc awa masolo ya Madiswa bana ferigola na bosolo na ferigola ouais na ba batu mususu na ba coin ba otenga ma ba solo li solo ya 2018 nde mwana na solo ke c'est le ala la ranimbu ya na 2018 lelo c'est le patron na bandenge na ye on comprend ba ya ba iba kaka nde ba mesana ko iba donc ngai Madiswa bana soso ba kinwa donc 49 pays na makamba bilamba donc lui de faut l'hôtel qui munene jamais quoi il sera pantalon. Moi ça botara na caleçon te ba golona ba gladiateur boye ba makambo to sala base solide de faire rigola ya dada ngwabana et de Mozamba l'intouchable Béra de prince des Amunda quelle que soit la dira de la nuit le soleil apparaîtra venanga na zuli la yo na lela kiyo pe na kolila kayo kaka soki ozalaki mais ne champine ngaka sala nga bongo te bestino bilele pe ngaka soala nga bongo te ba visa ponda ba ngaka ki na nga bongo te ya pichu botoko maître Ige Kassé ya le noble na bosanité garçon gaulois donc naza gaulois donc garçon moko ya sympa na kati ya Kasavu buwana na Rosalengrate junior mala isa filo ki goma ba j'en suis Luonda pe bazali na moni ba poupée barbine na moni ba awa na moni ba impaka donc salo ezanga rapena makambuti po ezasika nzambe azali Yvette Mbi Zanoti mère Odette Chibambe femme d'affaires maître Kao maître Jip Bitumba
champion à Bitumba pour Mikolo biso to livrer combat moko pour nga travailler à na Jeep Jeep a côte ça pour ya champion du monde à Bitumba balabala asala ki akushi aza champion du monde ya Bitumba balabala asala ki akushi ce qu'on appelle na moko mabongo champion na champion nga mo champion moti makofi belé et makofi belé so wana bilanga makofi yana makofi belé mais on a souvent bilanga ya makofi donc rien à commenter rien à bavarder na bosanité batutu ya kati ya États-Unis wana Mr Shaggy Mavoka Masanangai Chakuvuza Libula Mandefu Emani Mambo de grâce Masamba Pasteur Joël Metwens na kati ya ponga na tangana ba pasteur Pasteur Joël Metwens na kati ya Lubumbashi bato tout balinga ngai ba verront pindi ba Odette Lesa ba Yadada Munda ba Chirigola ba Bionique Gola donc ba Orsini Lumene ba Lastonin Bunza ba Eriche Mobiala donc baza vraiment belé bato nga balinga ngai donc na ngape na lela bino Chiko mabele mamepe na lela yo donc na lela bino tout ba golona ba gladiateur babi fête si la rambango pas ba paya mais pas na bisoté biso la fête continue mo paya komi kozela après soso balakaki nini soko zuite papa mata kuruz ya komele loro yo na lela bino ngo pour tension mikolo bazana ba tension banani subana tension bazana tension balakaki ngai boya kozelo ko na tika ngo o amoni simbaki te balakaki ngai so ozuite oye awa ba pesa pour attention oyo izana au moins mikolo na lo baka ba pesi 12 yo peut faut en esprit à 12 pour ça 24 bokende concert Simba le bateau tout boya faut boya atana moi moto ya 12 pour ngama de sobana na baksa 12 na ngato ça 24 makambo Simba so oye le 25 ke bana nzadi pour to mona ba nzadi mususu mais pour akufaka na biloko kozongela bande ko na iba pexai nga deni le cité na pakoli ambité pour na indi sa swing mais na soli ke deuxième nzadi tozonga pembo miziki miziki ya chibas miziki ya rabien miziki ya gelengi tosuki na biso na lo tosuki nga na kei na nga na lo na pe na bamboto opesa bato te o da na pesa ke koki Obanda bango mabe invitation au ardoise mais avec divin invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata moboko ya grand menuisier invitation en carton na ba fololo nango jardin d'Eden invitation ya boy bango ya mukolo fait tilata mabe maison divine abosali binote a tcheli binope promotion ngolé ya pamba maison divine balingamboka boité vous êtes trop amoureux du pays wow divine vous exagérez on n'aime pas le pays comme ça on n'aime pas